Bote mokili mobimbe sengo koyeba que vous allez belé monologue le bandi au parleur devant vos écrans benga papa benga mama benga bande ko boyebisa bango que bakotaka kotaka bo benga rango église de réveil parce que église de réveil ya mboka oyo to pesa yango ceux qui totali bilan nango ezali négatif to constater kaka que ba pasteur bango nde bazali konginda ba mangombe ezali kokoma minene mais peuple congolais vit échanger té de même qu'avec nos politiciens bango kaka nde bazali konginda et comme ikutu que moi si naye pas na poste bana naye pe bazala na poste mais population libungu tulu bo continuer toujours na kolela lela bo continuer toujours na pasi boni molambi na kati ya cuisine kaka ye moko azali kolia kaka ye moko azali kokoma monene bandeko oyo sengela servir bazali kolia te tina nini au parleur to zoa charge ya kotali sabino ba makambo oyo Jontiningo bilambaka réhabilité ye ko motazalaki parmi ba fraudeurs ya élection uti koleka ya 2023 to monaki que bazalaki mingi o bazalaki sanctionné entre autres nani to monaki awa président Denis Kadima ya commission électorale nationale indépendante koloba ete et sengeli ba publier pe liste ya baninga oyo ba bengami ba fraudeur mais trino sikoyo tozali komona toujours liste te tozali kotuna ezali likambo nini ezali likambo ya kofina misusu ya kotika misusu pona nini deux poids deux mesures oyo bande koti sikoyo bazali komituna nango Jontiningo bilambaka bande komsu ba bengi biso babi au parleur Jontiningo bilambaka parce que azali ami ya président Félix Antoine Tshisekedi bayebana depuis diaspora yango zo ko sala boya sala makasi tonini tope azali na bakisi makasi tonini tope pote azali makasi mingi elombe na bitumba pe boye tope azara déterminer makasi nini azali ko sala boye wana ezali ba question bande ko batuna kibiso bokozwa biyano na kati awa je koko mulumba oyo azali surpris pe kotala ndenge nini makambo mboka oyo ezali kolekana tope comment se fait-il population kinoise bayambi bazali ko benga ye l'homme de 48 heures oyo asali kaka 2 jours topé 4 jours 5 jours 6 jours déjà na 48 heures ya pamba bande ko bamona ki changement na kati ya ville professeur Kinshasa peuple congolais ba kinois partout bazali ko lobela kombo na ye botala wileri ndenge komaki kitoko peuple congolais et lobby peuple congolais sola zalimo sora zalimo konzi yende moto apona rabaye oyo besengeli bakambaye boni bazali komituna ndenge nini biso Félix Antoine Tshisekedi biso que erreur du passé et continuer te mais ndenge nini tozali se komona batu oyo biso population tozali kolingate bango nde bazoluka kokoma ba premier ministre bango bazoluka kokoma ba gouverneur bango bazoluka kokoma ba député ba sénateur ezali kopesa pasi makasi ezali ba question to ba réaction au peuple congolais ensemble na jekoko ba kino ba lobi nini bo comprendre ngo awa libota oyo ya libanais ba contacter au parleur sango et comme li au parleur boye ba ke ne ko na biso libanais oyo aya ko sala cop na awa na Kinshasa akoya mayanga akufela kitoko ya ba congolaise boko mona ndeko na biso congolaise kitoko wapi esika wapi libanais pa kufela kina bolingo ba yeko bota mwana moko aya ko sala na cop awa aya ko sangana pena ba ndeko na susu ba libanais pasi ye komelie botela que mama na biso congolaise akomi ko sala menacer na ba libanais misusu na kati ya mboka na ye Congo botala ndenge nini biso na makambo oyo église de réveil na makambo oyo ba politicien ba memela biso tondimela nyonso tina religion nyonso ya mupayande za bien yango ne za danger mayele ya ba payande leki ya biso tozwa nyonso ya biso bokoko na biso ba valeur na biso ba coutume na biso to chamu pandi to bwaka ezali boncho nyonso ezali mabe tondimela ba paya botala ndenge nini to kolela te ba chinois ba beta biso ba libanais ba beta biso ba indien ba beta biso kita ya mboka oyo e profitaka kaka na étranger mwana mboka azali ko travailler pona ko nuire bande ko naye ko servir na ye ba étranger botela ndenge makambo ko tabiso pona nini tozali ko zela lola Jésus revient bientôt kino lolo tozela kaka Jésus revient bientôt ngo ye pas azali ko yate kita na biso azali ko profiter kaka na étranger akoya mo kolonini ba pasteur bino bozali ko mema bozali ko tika que ba congolais chaque jour chaque dimanche bala terra propre ba sokola ba kenda so disant yoko kamate ya moko boy o ezali ko calmer bango nde ko zela lola o kende kongo ye moko ezali ko vivre na paradis nzamba ici apesa nyonso apesa ba nzeta apesa mai apesa nyonso étendu to busa sous na force ba mama na biso ba bota ke belé botela ndenge tozali plus de 100 millions d'habitants bandeko o ezali force susu
richesse ndenge nini, paradis ndenge nini bozali koluka, bozali na ba minerais, bozali na ba mai, bozali na mabele ozali fertile, bozali susu ebele lisusu oyo bato mususu balukakata, mais tel peuple yango bazali kozela un Jésus qui va revenir bientôt, bazali kozela un paradis qui va revenir, tandis que mboka na bango ba peuple mususu bazali confier yango, bazali kolota yango ndenge nini faut ba exterminer bango bazo mabele na bango, peuple yango azali kozala it manipuler et pas ya banani kaka bana na ye moko, kaka bandeko na bango moko na soi-disant Dieu m'a dit, soi-disant na kombo ya ki faux bokoko pe ba koti ko kombat ko kota tina makambo bokoko, parce que peuple monsieur comme éveillé botala ndenge bazali ko nyoko la peuple la bango ezali ko pesa pasi, pendant que tozali ko mona bandeko na biso na ouest ya Afrique to pe ba mboka msoso ndenge bazali ko lamuka to komona awa par exemple Burkina Faso bosa komona na président Traoré incarnation à Thomas Sankara botala ndenge président wana azali ko mettre d'abord intérêt ya population pe azali ko kotse na kati ya population que Burkina Faso Burkinabé okoki kaka te kozela ke mopaya uta musika po ya kosunga yo awa ozela soki nzambe moko boenda ko ya ko revenir po mema yo na lola non, et sengeli biso moko to prendre conscience to développer mboka na biso soki tozali na benemi biso moko sengeli to bunda po na benemi na biso et non ba soi-disant puissance moko boye ba mindele ba ya ba fanda na kati ba territoire na biso que ba ya ko kotela biso ko bundisa bato baza ko bundisa biso, mais pas ezali ko continuer toujours wale lingi ko lobanini c'est que ba kende biso moko to bunda. C'est des genres de choses topé ba façon ya ko la musa peuple boye, peuple congolais prendre conscience tika ko penser kaka o sukola chaque dimanche aucune refanda oyo katina point que ba maté ya ba passion muso ba ko beta politique na cher ko yembela biso ba ntemo moko ba makambo il fallait pas to sukola ki na tongo to kenda ki église poto yo ka ba makambo wala te poto yo ka te passer na conflit so ki na songolo ba compte rond ngo na kati ya cher botala ndenge mboke kei botala ndenge ba bisika to komi botala ndenge to komi ba jololo yango na tina nini moto oyo azali konyoko la biso yepe kaka moto akobanda toujours ko continuer ko kamba biso pona nini, parce que tozali ba jololo ba zuli so biso système so que dimanche to pe ba na kati ba semaine au lieu de travailler to kindaka ba mangomba ya koyoka di n'importe quoi, il y a un paradis, il y a ceux qui ndenge nini bande ko peuple congolais joie conscience bisiko fandi bande ko ngai comme ça vidéo et pas yande ko nyoso sali ko tala yo tali ça que yo zali kongomani yo nde paradis yango za yo moko lola nini bolukaka to sana mabele na biso zali na nyoso zali envié par tout le monde to joie conscience bande ko ngai to komona ba mabilo ko bele ba infantile ko kangama ba politicien na biso bo pesa peuple congolais misala to zali na 100 millions d'habitants bande ko ngai. Imaginez kaka na politique ya malamu ya ba politicien na biso ya président na biso to suba entreprise ya minene ba oyo fabrique quand même ba mituka makasi tout ça to ça étendu monene to pesi bango na main d'œuvre ya te assez ata ya $4 par heure na peuple congolais zali ko souffrir bande ko ngai boyebi ba entreprise wana tango ba royo ko sala makambo awa e ko pesa combien de personnes misala ceux qui to suba ata 30 millions to ata 15 millions kaka ya emploi kaka bande ko ngai sur 100 oyo boyebi équilibre nini ko pesa na kati ya mboka oyo bande ko ngai. Nos politiciens bozali wapi bozali na mabumu na bino to pe bozali kana ba famille na bino bandeko oyo belé 100 millions plus de 100 millions de population bandeko na ngai ba o bazali ko jour bazali combien et le reste ya combien de millions ya bato bazali ko kufa pasi bandeko na ngai, ça fait très mal to joua conscience bandeko na ngai soki to joue conscience même bato o bazali pe ko kamba biso ba ko comprendre que peuple oyo tozali ko kamba azali peuple éveillé azali conscient bo jobe bo ndo sala lisusu te, mais biso nde na koloba que peuple congolais biso moko tozali ba auteur ba acteur ya bo job oyo ezali ko selema na mboka oyo ya ko zoba biso bozozoba oyo bozozoba ya ko zoba biso to yoka ki wana biso nde tozali ba acteur pe tozali ko accompagner yango. Parce que tozali ba jololo tozo conscience te tozo conscience to yeba tozalaka na mabele nini tozalaka na mboka nini tozalaka na bankita nini tozo conscience batika makambo kotera biso tozo kende dimanche baki kotera yo Abraham na semaine au école baki kotera yo Mangela Diego Kao peuple wana ko réfléchir mboka ne mo kolonini bande ko ngai
A quel sou ko tchana na mabonza memi na mabonza na mboko na ye pona kendo yoka ke akokende paradis. Yo za na Congo. Oza na Black Panther o baza koloba na nde yo. Botala ndenge to komi bakomi ko joba biso boye. Bakoye biso wa Dieu m'a dit et le makambo pe ko sale maté. Moye pe to landela moye ko maté laisser ba loin de Dieu tout ça. Dieu ngo bimela ki biso bonne longue biso que oyo nde wena ngai ezali pati. Alors on va partir déjà avec ces premiers éléments. Oyo wa Peter Romona réaction ba Kinois après réhabilitation. Il y a gouverneur Gentini Ngobilambaka bakino bango moko bakolo mabele bango nde bakonzi bango nde bapesa maloba na bakonzi ngo bakambaka bango pote baye banenya ko mema makambo to ba bango moko balobi nini balingi to basepelité to ka ba makanisi na bango plutôt kozonga tout juste après. Boucher, c'est boucher. C'est pourquoi il a débouché ma terrasse. Boutou na moi, il a dans la terre. Hein? C'est quoi, Bisso? Dans la barrière, il y a premier mandat, tu reçois la consulter la deuxième mandat. Point barre. Au salut ma père, je sais ça condamné, au salut Puna. Point barre. Au salut la poste à bateau, Ngai pour la nage, je vous dis que je peux Mulumba, Kouchapua lui, et puis tu accompagner Tina Sukata, du chef de l'État. Tu dois accompagner Tina Sukata parce que vision ailleurs, et ça lui m'a et ça et c'est moi pas Mboka. Rompo Willery aux Aïki, ceux qui ont fait si peu pour Wissili, mais les lots Rompo Willery est commis qui toquent pour vous y appeler, pour faire des peurs pour cette maman. En tout cas, merci Kouchapo, excellence. Je crois Mulumba, moi la Congo solo. On a apprécié Congo, pourquoi tomber. Voilà la colère de Kinois, Bakinois balobi balipa mona kaka Jekoko Mulumba, la tête ya ville Kinshasa. Tana posa ya Jekoko, nenga bandi musala na Willery, Jekoko akosi c'est la biso Zando. Jekoko akosi c'est la biso Zando, nenga bandi boye a moto oyo, asa la carte ya vision ya chef de l'État. Il faut donc changer ba incompétent nyonso. Ba gouverneur incompétent na Kinshasa na Lubumbashi ba incompétent il faut pas kende to les nisu ba incompétent Lubumbashi comme solo salité to ebi souté Kinshasa comme solo fulu ya mota dans moins de 8 jours ota mamushe ko sali ba kino ba lobby ba kolinga makambo yote biso nyonso na sima ya Jekoko Mulumba wazali ko interpréter vision mokonza mboka moto azongisi l'expression Wazali Akala, qui ne l'a belle avec Jekoko Mulumba. Autant la yémo sur le terrain. 5h du matin, il est sur le terrain. 5h du matin. Jekoko est Simanangai. Il est sur le terrain. Pour toi, biroté. Il y a malité. Jekoko est là. Jekoko est intérimaire. Oti Kaye. Négo le binengini. La pena pona ngai alongwa. Ngobila longwa. Alongwa pona ngai. Aibi bambongo. Ba kitasi. Mboka yango ezokufa Gentini Ngobilaboni Kinshasa soko teli baterrassier ebusha nango moto akolongola salita ezalaka te kini bopeto baplasa kini bopeto akenda wapi soki kabila nzela eza te posi kasavumu eza te nzela eza te soki commerce nzela eza te kabamba yango kolongwa Willery timo marché nzela ezalaka nango mpe te awa nani Jekoko aye na 8 jours ya pamba komoni changement na kati ya Willery komi bien Willery ezali maso ba basubi bawaki yei basani ba bandumba baye basali bakopi na bango na Willery lelo tomoni minde na Willery lelo tomoni Willery komi lokwa poto alors pona ngana solo baboyi Jekoko azala nanu ko jouer intérim ndenge azo jouer yango parce que tomoni ke na vision na ye azala vision oyo chef de l'État asiengi Tshisekedi Tshilombo alobi azala pose ya batu oyo bazala vision ya Congo batu bayoka la population lokola nani Jekoko aza awa banda musele banda na biso na yekanga ndenge moko pemeni bambote to na moyi nyonso za na ye elongo moko
Donc mbongo nyonso ville ke na AGP. Ville province lokola Kinshasa, mutuka poubelle ezalaka te atikela biso ba moto ya 3 pine. Na capacité ya ville toza na moto moto ya 3 pine ekosilisa ba imondisi. Ngobila akende tolembi akende. Voilà kitase asilisa nyonso na. Bozo kabino moko bakino bazo réagir toujours. Banga pona nga mbongo ba kitase kendawa. Ikena wapi? Ngobila pona nga. Voilà, là de retour, Bandeko Nangai. Bozo yoka bakinois, comment est-ce que bazali ko réagir? Nalikambo oyo bayoki ya Gentini Ngobila Mbaka kozonga na tête ya ville province ya Kinshasa. Bandeko. Il est vrai que ville province ya Kinshasa et comme Rakaka Kitoko, soki to yamba bapaya. Soki batuni biso to koloba oui. Tant to yamba ki papa awa, bazele koma ki to bona ki zéro trou. Mais soki to tikali entre biso na biso. Nani azana vidéo te ya Kinshasa ndenge tonda et ba inondation avant même fleuve tonde et comme aboye débordé. Le projet Kinbo Peto oyo ezaki aimé par la population, bah c'est là qui n'a pas déjà na combo. Mais après, tout le monde a dit que c'est Kin poubelle. Nani oyo aza victime te. Soko zana mutu kate oyo ka motema pasi te. Mais soko zana mutu kana Kinshasa oyo foyo ka motema pasi. Ya banzela na biso mutu kana ko sala malamu ndenge nini pote nzela d'abord yango moko il faut favoriser kaka que ebeba. Bandeko. Pona ba peuple, pona ba kinois, bango balobi que na 48 heures ya pamba ou bien na quelques jours car na moins d'une semaine pona bango ba moni que Jekoko Mulumba azali mieux que Gentini Ngobila Mbaka. Pona bango ba sengi na bango balobi que non bateli na bango par rapport à Babylone que Willery ezalaki awa. Gentini Ngobila Mbaka pendant tous ces temps on a 5 ans où il a accompagné Félix Antoine Tshisekedi. Willery ezalaki awa. Ezaki ne longinini. Ba poubelle na zando kolobate bien que bazalaki ko bongisa. Dele nango ba pesa ti lelo na no esilaka kate. Pona ba kino ba lobi que non ba sengi que papa Gentini Ngobila Mbaka au fanda au paiement na yo. C'est vrai que ce rôle que ba respecter qui va procédure té pas de problème. C'est vrai. Au pesa qui peut l'ultimatum ba memelo vidéo. O ya ko placer vidéo au pesa $1 million. Si le lopé to moni ngoté. De même peut aux ali pe koloba awa. Que Denis Kadima, c'est-à-dire que ça a fait surpris que Gentini Ngobila Mbaka ça la paix abison elle comme député parce que là tant ba réhabilité c'est-à-dire que Azaki accusé comme kozala na liste ya ba fraudeur bato ba fraudeur qui na kati ya élection oyo mais là le rôle ba réhabilité comme gouverneur c'est-à-dire que peut-être ça la paix surpris à son appel député parce que ba preuve mon anité mais au moins autre ko commissaire pas ya papa Gentini Ngobila Mbaka peuple congolais to pe ba kinois pona bango bazali ko banza que na ngambo oyo ya yo ope manano côté à ville province Kinshasa basengi yo pardon nangonga o salaki bango ba moni que ope manano ba mekanano ata moto mosusu topé le rôle ba mona ki papa na vice gouverneur na yo na ta mokieka kana moins d'une semaine ba moni quand même moins exploit que na temps o nyoso yo salaki soki tam mosusu que batu ya boye na 48 heures moi ba changement ko sala imaginez 5 ans et ça na combien d'heures peut-être que ça la plus mieux donc on a ba kino on ezali makanisi ya ba kino bazali ko senga soki réellement ba konti Félix Antoine Tshisekedi yo loba ki awa que ba erreur du passé ko bandela mal sous-souté au état de droit mboka oyo to changer ba slogan ba terme ba phrase zéro trou mboka ezaka na ba trou ngungeza la rara na mboka oyo
électricité kendara-t-il lelo tozala ba barrage soki combien ba quartier monsieur sera maïté tozala ba rivière ebele tozala tina fleuve ou eza ko déborder bande comme ça basa na ba désert ba Dubaï wana na ba désert tozo mela mai ozo lia na ba fruits au lié aussi liso bandi ko lia na ba fruits ba pays ebele oya ba nini oto tambola oyo bande ko na ngai ozo lia kitoko ozo kamwa mais bato basa na nini te ozo lia ça nous et ça la rabiso passe et ça la passe deux fois tant ozo ozonga au matière ozo ozonga Congo ozo ko lela une fois comme la ngai maya misu pene tanga ngai boye. Ça fait très mal, bande konangaï. Ça fait très mal, ba dossier à boy, bande konangaï. Nyonso oyo pona nini? Parce que tous a conscienté. Ba autorité, bon comprendre que bozalaka wana parce que peuple ndé lingi. Bozalaka wana pona peuple, ceux qui peuple ngo ezate, bo konsabi de ko servir na nini? Bo kosala mo konzindenge nini? Mais ceux qui peuple lingi nango moto te ke aza la place on a parce que ba moni que bango bente bazako se pelater bazako se retrouver te sko moto ko linga za la kaka pona asale la sko nani. Ça fait très mal Félix Antoine Tshisekedi comme président il a talisi biso awa que erreur du passé et continuité tous allez pour 5 ans dans 5 ans autonomie tout monde te ba même bilongi kala ya bato o peuple congolais ba bi déjà que bato bazo sala le côté Nabisika bazo ko tia bango peuple congolais ça ko se retrouver te bakaka bango moko kaka basi na bango bakomi na bana na bango to ça ko mona toujours bango botala ndenge union sacrée panzani awa déjà tout ça ko tala botala Vital Kamerhe nenga ningisi on voit le même visage car les anciens kabylistes na ebisa kibino bato ba embela ki Kabila de même que Joseph Kabila kota ki pouvoir jeune moi na 29 ans il a été accompagné par qui il a été conseillé par qui et pas ancien mon boutiste. Le bilan c'était quoi? Na début à Mobutu na ville na mboka oyo kouré zaka ko kendete. Botela na suka Mobutu. Ezui Laurent Désiré Kabila. Aye ko kendenaye. Donc il y a des gens qui ne pensent que pour leur ventre, pour leurs femmes, pour leurs enfants. Bande konangai mokili mobimba o ezaka ya bino mokote mitema oyo to koma nango boye ndenge nini. Ça fait très mal. Alors to kota non dossier oyo yande ko libanais, je vais vous laisser écouter histoire o mobimba ya famille o bande ko boyo kango et puis dans on a tout juste après. Bande konanga boni kumbo nanga sana adib bato mingi baibi kumbo nanga awa Alibaba babenga Alibaba par rapport à soka ya biso ezalaki na weleri na rond-point ça wana zaki de référence style logique na rond-point na kota kimboka na 2002 nazalaki na Lubumbashi depuis 2005 nayaki awa na Kinshasa nasalaki domaine na biso ezalaki na restaurant. Vous avez un restaurant à côté à Memnik à Saint-Debat. En 2009, Nabalaki, moi c'est là, Marilo congolaise. Tobotaki, moi na moga kitoko, comme na Yasmine. Yasmine, il a un âge de 15 ans. Bon, à ça là qui n'a quelque chose vraiment. 2022, na Simbaki, c'est mon il y a 3 Libanais. Pour les Libanais, on a un système de transport. Dans une équipe, c'était à peu près 20 personnes entre les chauffeurs, les convoyeurs, les malanda, les électriciens, les mécaniciens. Là, Bango, tout ça, on a quitté au côté 2023, janvier, le 31 janvier. Bateau, on a Bamendelo, on a Basumbaki, Bapine, à occasion de Kinshasa, pas occasion d'Europe, occasion de Kinshasa. Donc je m'excuse de ma faux piné. Bon, à la fin, moi je suis travailleur, à la fin je travaille pour eux. Bien, les parents balobi, on a ça là, c'est obligatoire. La zone qui m'a piné, on a qui na deuxième rue, tout ça qui na petit boulevard, on a la bonne ça en haut.
c'était 5 pneus. Babesanga le premier, le deuxième, le troisième, Deni Basili Siango, Bazo Besanga, Pinewana et Panzani na Misonanga. Donc, on a combien avec la vie? Comment exact? Bamendele wana vraiment Bazuinga, Bachira na hôpital Moko Awa na boulevard Diamant. Batikanga pendant 4 jours, puis après Batinera na Liban, Baïbisanga, désolé, monsieur Hassan, on combien dans le retard. Donc, moyen au monde, moyen ils ont susté. Donc, c'est la vie, hein. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. On a bien va Bamendele wana, oh, ton, comment gâter, mais, malimi na moni bato wana balingi basakana na kaka. Ti na zonga ke awa na porter bango plainte nini donc makambo kimu mulai vraiment toujours c'est la kaka justice yamboka awa kata biso mais lelo conseil nanga pona bandeko na biso ba congolais bozala toujours prudent faut oui ba place bozo sala faut oui ba motema ya bato bozo sala bango botala lelo deni frère na bango mais dele wana oyo basalinga Suka, soki nalobi quelque chose, ah papa, bande na yo comme congolais. Comme congolais, ça veut dire quoi, on a tout comprendre. Holandi, ndene na mélanger makila nanga na bino. Yango wana, nazobe sa bino ba conseil bande ko nanga lelo bozala toujours prudent place bozo sala, pour bopona bato ya malamu. Balibane mingi baza awa baza bato ya malamu, mais ya des Libanais Mboti peuple de Dieu, Bandeko Nanga, Boni, Kumbo Nanga Hassan Adib, Bato Mingi Baïbi Kumbo Nanga Awa, Alibaba, Alibaba, par rapport à Soraya Bisso, Ezaki na Weleri, na comprend. Le savoir Nazaki, référence style logique, na comprend. La Kota Kimboka na 2002. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous passer un petit message que nous voulons faire passer à tout le monde pour la journée de demain, dimanche. On voulait demander à tout le monde de prier pour nous et vous nous donnez vos bénédictions et que demain, que tout le monde passe une bonne journée, un bon dimanche et que tout se passe bien demain. Mbote bandeko nanga, message nanga eza bandeko na biso na Congo. À Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Bon, lilo nalingi na singa bino par rapport à demain et à dimanche. Biso tozala na église il y a 5 ans. 5 ans sur boulevard. Donc nazo singa bino s'il te plaît, bocha biso nakati ya prière ya bino. S'il te plaît. Zambe apambola bino, Zambe apambola RDC. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je voulais juste vous expliquer le problème de Hassan Adib, le papa de ma fille. Je suis allée au Liban au mois d'octobre. Hassan a fait l'accident le 31 janvier 2023. Ici, le 31 janvier 2024, à bientôt une année étant qu'aveugle, comme ça, il ne voit pas. Quand j'étais à Goma, j'ai discuté au téléphone avec Oussama Gassan Dakhlala. Et j'ai parlé avec M. Brahim Gassan Dakhlala. Il m'a dit que c'est un intermédiaire. Il est en train d'arranger le problème. J'avais vu que c'était un monsieur bien, d'après mon intelligence. Arrivé à Kinshasa, au mois d'octobre, je suis allé au Liban. Moi, Marie-Laure, pour chercher M. Hassan. Le 6 octobre, je suis entré au Liban. On est sorti le 8, arrivé à Kinshasa le 9 octobre. Arrivé ici, on est parti sur Flambeau, là où il y a leur bureau, là où Hassan y déposait l'argent de travail chez Oussama là-bas, dans les bureaux. On a vu M. Ibrahim Gassan Dakhlala. On a parlé. Madame, j'ai vu que c'était une bonne personne. D'après mon intelligence, on a dit que Hassan, haram de voir comme ça. Un monsieur si jeune, il est beau, mais il a perdu sa vie. Si très jeune, il ne peut pas voir sa fille Yasmine. Même si elle est mariée aujourd'hui, il n'a plus moyen de voir.
à cause de Oussama Gassan Daklala, Georges Farah et Maya Chabani. Monsieur Brahim, il nous a accueillis dans son bureau, on a parlé qu'on a besoin de stabiliser la vie de Hassan. Une maison au Liban avec l'argent pour le garantie de Hassan. Monsieur Brahim m'a dit, ok, je vous ai écouté, on va penser. On est rentré. Deuxième rendez-vous, on est parti. Monsieur Brahim nous dit que on va nous donner un camion avec un petit rien. Moi, je dis non, on ne veut pas ça. 20 000. 20 000 dollars. À cause des yeux là, 20 000 dollars. Même si M. Brahim ne peut pas donner ses yeux pour 20 000 dollars. On est rentré. Hassan a dit, je veux la maison et 45 000 pour stabiliser ma vie. Ils n'ont pas écouté. Moi, je suis allé à la justice. On était commencé avec 150 000 dollars. On a commencé par ça, 50 000. Ouais. Ah, c'est oui. eux, ils sont discutés. Oui. C'est eux, ils sont discutés. Oui, il n'a pas l'argent. Oui. Voilà. Je suis allé à la justice, moi, Marie-Laure. Monsieur Brahim, il m'a dit, Laure, va prendre le plein, va désister. On va parler en famille, on va prendre un accord bien. Je pensais toujours que c'était une bonne personne. Maman. Et je suis allée retirer la plainte. Quand j'ai retiré la plainte, monsieur Brahim, je lui ai dit qu'on doit quitter ici pour chercher une autre place. Il me dit d'appeler Maya au Liban. Mais moi, je ne parlais pas avec Maya, je parlais avec Ibrahim Gassan Daklala. Ouais, l'engagement, c'était avec Brahim. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, je suis surpris. Il y a une dame qui a fait, une journaliste, il a fait l'émission. Il les a mis sur les, comment dirais-je, sur les miniatures. Il a mis Ibrahim, je ne sais pas moi quoi, Oussama et les autres. Monsieur Ibrahim m'a appelé pour me faire des menaces, moi, chez moi, dans mon pays, moi, Ibrahim Gassan Daklala, il me fait menace, moi, Marie-Laure. Il a dit qu'il va mettre combien hein? 500 000 dollars. 500 000 dollars pour me tuer, moi et ma famille. Oui. Que oncle de Fatih. Oh, tu me dis quoi? Je veux dire, la nourriture est parfaite pour que... Pas si ma casse na moto ma bande ko ngai. Les OP ça pas si ceux qui déjà bande ko on réfléchit tant de photos que non bande ko na biso bazo sala pas ba chinois ils sont mal payés à wana mboka oyo. Bande ko na biso basala ba journalier pas ba indien ils sont mal payés. Et les Libanais et les autres, ça m'a fait très mal, Bandeko, quand je vis d'abord entre Bangona nous. Entre Bangona Ndeko na Bango Libanais. Botala non degré dossier non ça non bongo, ça non boye. Et si c'était un Congolais, ou azaki travailleur peut-être là-bas, ou eza frère na Bango. Frère na bango de son. Bande ko baby singa babi ke mukendi. De fois benga beda chour. Benga beda chour que ya rotala ya yope bandeko. Otala ya yope ndeko. Tala likambo. Voilà, je pense que la première dame Maman Denise Nyakeru, en tant que première dame, au mécanon côté la likamunon yande ko na biso congolaise oyo na situation ya komi nango. Ba seme kinaye to benga bango bon ba seme kinaye parce que yazali na mboka naye bango bazali ba paya baye to pe na bande ko na baza comme ba seme kinaye. Botala ndenge comment est-ce que azali koloba que azali menacé. Azali menacé dans mboka na yemoko. Est-ce que un Congolais, une Congolaise, na Liban a occupé comme menacé Libanais? Est-ce que un Congolais, donc ndena zaboé, na kepe Liban, na koki comme menacé, même attaque naza na raison. Bande ko boti kala biso monta ba commentaire. Même que naza na raison. Nakoki ko banda ko menacer vraiment pe
Libanais na mboka na ye que yo tala na kosala boy na kosala boy. Non bandeko, pourquoi nous ne pouvons pas être respectés? Je pense que l'autorité na biso bon là qui ça exemple na dossier oyo pour ndeko na biso congolaise oyo. Sinon c'est une honte que ba étranger na kati ya mboka na biso bazala fier que naza na relation na intel naza na mutu boye pour ko nuire oya bango bandeko. Ah, est-ce que tozali paiement ko toza ko mériter vraiment to benga mok tozala vraiment peuple, tozala vraiment nation état. Tant que tozali na dignité te, tozali na respect te boye. Botala comment ba pa ya ba yeba biso, ba yebi comment que ba ko somba biso pour nuire na oya bango moko ndeko. Ça fait très mal. Moi je me pose seulement des questions. Na mi poser la question. Est-ce que Congolais na Liban akoki ko sala likambo oyo? Congolais na Inde akoki pe ko menacer pe Indien? Congolais en Afghanistan akoki pe ko menacer peuple mususu na bamboka bango pe bazwami? Ça fait très mal. Il y a qui a une relation au benga nani pour tout ça na bamboka na yo. Pourquoi tu as respecté tes boys? Bandeko bo soko mona makambu bisika wapi? Tangu bozali bo perdre o ezali valeur na bino. Bo perdre o ezali d'abord o socle d'abord à la base. Tangu bozali d'abord foi na bino ezali basé na makambu o ezali extérieur. Mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Spiritualité nde dirijaka o ezali nzoto ya mosuni nyonso. Tangu foi na bino bandeko na ngai. Bo basé foi na bino. Là na zoko ki na zoko na taxi ku tuté bato soki par rapport à ni non. Na zoko respecter puis kamba ba foi na bino. Mais to lo bana d'abord, botela d'abord ba makambo oyo. Botela d'abord ba makambo oyo. Parce que d'abord, la première des choses, foi na biso, ezali basé na oyo bapaya batumsusu ba meme la biso. To moni que oyo bangwana balobi ndezali ya malamu, wana ndezali nzela ya salut, ndezali komema biso bisika malamu, tozu yango to adopter. Yo Congolais yo kokiki kokende ko teya moto na Liban. Andi makimbangu ote ya moto en Afghanistan andi makoko na yo à se faire baptiser pour na yango ba autoriser yo lingoma no pe comme monene. Pourquoi seulement en Afrique bandeko to réfléchissaka pour la nini basalango toujours en Afrique? Parce que faut penser à paradis ba longo libino d'abord na mutu que parce que to za ba nzambe ba bomi bisongo nzambe moko za likolo foi na yo makambu na yo oyo bakoko na yo tout ça oyo bino wana ezaki mabe tala ya malamu yango o landi na te ya distraction tango yo bandi d'abord ko apprendre ba makambu na bango déjà bakomi ko kota déjà na sous déjà bakomi ko so ba makambu susu bande ko tozali perdu to avouer yango tozali perdu mukola soko to rosto ka biso nyoso oyo ko zata prière na nzambe tanda biso nyoso ba congolais fimbu moko pena yo les cas fimbu allez toké yo les cas fimbu. Parfois nous ne méritons pas ces pays to so ko mériter en côté bandeko na ndenge to komeli to so ko mériter en côté yo nzamba pesi yo nyoso il est avec toi place yemo ko fandaka mais yo ndimelaka na yo nzamba bapaya chaque dimanche chaque jour to kenda ko prendre ba Abraham ba nini to kenda ko prendre ba Mangela ba Diego Kao ba Équateur na biso ba bandu na biso d'abord biso mon peuple ngoto yebi ngote to za ba valeur na ngote. Nous ne méritons pas. Avouons, il faut tout avouer ngo na ba makambo bo to zali ko mériter té. Et surtout encore makambo chaque jour ça ko salema ça nous déçoit. Pour nanga na ça ko mona déjà mandat o ko salema mandat très difficile. Botala d'abord e bandeli nango.
bazongisi ba gouverneur epai. Gouverneur Bobo kuna bande kuna biso ba côté équateur kuna équatorien. Ba ministre ba démissionner. Beaucoup imaginez bazongisi gouverneur ba ministre professeur ba démissionner ba tiki. Vice-premier ministre, il y a intérieur. Peter Kazadi. Azali Kolobake a réhabilité dans le gouverneur en attendant que la décision de la justice. Bandeko Nangaï, ceux qui causent la justice est là-bas. Mais pour la Nini Yawoleli, Bandeko, ça fait très mal. Torolobanini. Tu es vice-premier ministre Peter Kazadi. Yo Zongisi Bat. Batu po Zongisi. Tel d'abord que, ministre, travers d'abord on a moutongo. Démissionner, lingité. Peuple d'abord, on peut bazaraper à moutongo, misusu, lingité. Mais franchement, tout ça, ça n'est fini pour aujourd'hui, Bandeko Nangai, Michel Leluisili. Et Michel Leluisili, Bandeko Nangai. Mbote Nabino, nous sommes appelés Sataba Mbote Nabino parce que dans Rosala Lissumu, Pote, Libonsa Nabino Bolinga Katotal, un peu moins bas commentaire, Mouké. Bandeko Balobi. Congo, mon pays, dans mes œuvres, Ndeko Élysée. Alobi Congo, mon pays, dans ses œuvres, pourquoi s'est précipité de prendre une mesure sans l'avis du pouvoir judiciaire? Kanakana lobby, l'inconstance, le vol, la tricherie, la corruption, la fraude, le trafic d'influence, le clientélisme maintiennent notre pays en état de sous-développement et les peuples en état d'esclavagisme, de seigneurs politiques dégueulasses. On est allé à il y a Bandeko, tu reçois Ndeko Msusu. Ndeko Trésor à lobby. Parfois, je me demande si la RDC. Oh, on comprend le thé. Ndeko Bill à lobby. Mbokate, un voleur de la nation. Oh là là là. Alors, quelle honte et quel avenir pour notre ville. Ndeko Biadada Lobby. Moi, je n'ai rien contre lui, mais nous devons réfléchir librement. Donc, le gouverneur est à la disposition de la justice, mais en même temps, il décide sur l'avenir de la ville. Voilà. Voilà, Bandeko, ma réaction, elle est un peu mingi. Bandeko, par rapport à la réaction, il y a Peter Kazadi, vice-premier ministre, il y a intérieur. Balobis, Ndeko Marinette, cette décision ne préserve rien et encore moins ma paix. Tout autant, premier ministre, pardon, vice-premier ministre, il y a intérieur, M. Peter Kazadi, le roi Loba, qui phrase lié mora lobby. En plus, ça s'allie juriste, il y a Moutayebi Mibeko. Mais tout autant, la phrase, on a dit ça n'a pas si posé un trouble, peuple congolais, Toyoka. Le gouverneur de la ville de Kinshasa et les 4 autres autorités provinciales suspendues par leur titel après avoir été pris la main dans le sac par la CENI pour fraude dans l'organisation des élections de décembre 2023 sont aujourd'hui réhabilités en attendant les décisions judiciaires et en vue de préserver la tranquillité et la paix sociale. Vice-premier ministre Alobi Azongisi Bango envie dans Marambo Sali décision Azouya et Zali pour regarder paix, pour maintenir paix, pour préserver la tranquillité et la paix sociale. C'est-à-dire Torolobanini Azu chaleur, Azu pression tonini. Yemoko koyebi sabiso que koyebi sa peuple en attendant ces décisions en attendant les décisions judiciaires et envie de préserver la tranquillité et la paix sociale. Toroloba, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vice-premier ministre Peter Kazadi Azali na pression na simanaye tondengeni dozo ka mokonzi devant population. Est-ce que on est allé coller la tête devant population mon concession le bakena songi si nanga batu oyo pour être na préserver na tranquillité. Zambe mboka na ngai Congo, mboka na biso Congo, mboka na biso Congo bande ko na ngai totika air moko sentiment, totika sentiment bande ko na ngai mboka yango totika sentiment pour na $10 pour na $100 bande ko na ngai totika sentiment ya lo bandi n'importe quoi botala mboka na biso bande ko na ngai tozo kende wapi botala bisika to komi Mbote la MC Ntsongo capitaine de l'équipe la reine du royaume to pression Mbote bisika ozwami kokori ko lufungu la Saint-Esprit
amon na raté milé parmi nous topesi yo bambote bisuko zwami topesi tozwa bandeko na biso musu ba commentaire ki tozwa ba combo vite parce que et ça la bien tsala kilandi mbote na yo ndeko mamsu bazoko komaka combo te voilà ndeko na biso Jean Linzenge mbote na yo abonné ou s'abonner vraiment ndeko Ntimba mbote na yo ndeko na biso pensadorelista mbote na yo mbote ndeko JM Record mbote ndeko Ademi mbote ndeko Tonton Koyambo mbote ndeko Daniel Christopher mbote ndeko Joseph Ndombasi mbote ndeko Joao Lex Turbo mbote ndeko Elma Bim Tabiantu mbote na ndeko Jean Fidèle mbote na ndeko David Nyanga mbote na Blaise Vangu mbote na Nathalie Kabola Kalubi mbote na ndeko Luyeye Wasilulu mbote na Salome Kaj mbote na Georges Tabala mbote na ndeko na biso Will mbote na ingénieur Ampère ou asalaki kebola na biso malamu mbote na mokili mobimba to komi na suka ba vrai bobi ndenge ezalaka aimer partager s'abonner que émission comme la bande ko belé bo partager bo sako tala émission belé mais bo sako commenter te tindela biso ta kombo ta ya pamba tindela biso ta bisika ozali ko tala biso tindela biso ta très bien manifester bolingo na ko ensemble na biso tozo ko sala mosala oyo boye ofele pesa paye ofele bande ko na biso bosala libonso yo fele yango na bande ko bakoki ko soutenir biso na ba façon belé bokoki ko sala parce que c'est rare de voir les Congolais oyo pe ba soutenaka mais ba oyo vraiment ba vrai bana ba descendant vraiment ya ba combat oyo ya ba descendant ba Lumumba ya ba Kimbangu ba comprendre makambo oyo et ça la facile pe automatique pour na bango pour na lelo to silani jusqu'à koloba que nzambe ngana ko senga yo mokolo suka Congolais, béni par les sons, béni